C'est bolingo Didi a soutenu Kolanga. Aïnga yo nami lelie. Aïnga yo nami sasie. E unde lombembele mama di kota kankanga mama. Na yeba kitali kamba ba yeba atate o. Na bandi komitongela wapi yanga ililita. Yanga lilita oyalanga ya nzembo papi gene etumanzolelema Didi asobama ngana leli na nzembo Didi asuta ngana leli na ntina Sheri asoba ngana leli na ntina ngana saraboli Didi ngana bo mazoto pona Didi asuta Didi mama ya chance Didi mama Davina ele mongo ngana yo bisalela ya pamba na matina pepo na tomboli loboko se deboke ke malamwe oui papi gen tolobe la vie tolonaka mingi papi gen tolobe la vie mbe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikalaka kozala muninga na yo te papi gen tolobe la vie makambo nyonso na maboko ya papi gen tolobe la vie papi gen émission kitoko oyo il faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka muninga na yo te na kotikalaka mpe kozala muninga no te mpe tokosala mpe kopi te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te papi gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te papi gen tolobe la vie pe na kotikalaka jamais kozala muninga na yo donc tolobe la nde vie papi gen toko Deyo Brondo nazalaka muninga na yo te pe na kotikala pe kozala muninga na yo te papi gen tolobe la vie gomu chuchu supu nazalaka muninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka muninga na yo te papi gen tolobe la vie Mister Siatoli nazalaka muninga na yo te nazalaka muninga no te papi gen tolobe la vie avec Adi Londolé c'est beau comme un gueux je vous dis nazalaka muninga na yo te nazalaka muninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays papi gen tolobe la vie papi gen tolobe la vie WS Production Willy Sionga WS Production Willy Sionga. L'homme pris d'envoie le mal de loin. Mon frère Papi Gen. Oui, bike masumu ekoma ebele na mokili oyo. Ah, mon frère Jeff Ifongue. Tokoma ko vivre Sodome et Gomorre. Mabe koma malamu nde mabe bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome Gomorre zongili susu Sodome Gomorre zongili susu Mabe koma malamu nde mabe bato bakoma kosasa na lokola banyama
bakoma kobima na mibali bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma tere ya koswa na ye règlement des comptes comme na réseaux sociaux respect la communauté salaka lisusu te yango biso totenosaka bato ya boye quelle grâce oh nzambe yesu masiya akoya lokola moyibi moto akoyeba te soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabelanda yesu soki akuti yo na masumu okotikala erango oyo tika mabelanda yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit Bamabe Nekonangai. Sodome Gomorre zongili susu, Sodome Gomorre zongili susu, mabe koma malamu malamu nde mabe, bato bakoma kofinga na lokola banyama n'a pas si bien nombreux partout, Bolandaka biso à travers Tolo Bela Vie officiel. Oeza Masolo Yapoto. Masolo Poto to Yambaka Bakulutu na biso Bandeko na biso Baya Poto moi liboso na biso. Ezali juste moi expérience to partageaka moi mayele. Mayele wana eza po esunga bato tamsu bayele lo. Mayele wana eza po esunga bato yo bakoya bayeba ndenge ni ya kotambola na bamboka bapaya. Lelo nazana Bokechu Wayambo. Donc masolo poto loto betango via Bokechu Wayambo. Voilà. Merci na grande équipe à Tolo Bela Vie. Washington 4 fois prêtre. Merci Nayo. Eric Chimano PDG authentique. Pinochet Agostino Massosa papa social. Merci, merci, merci na Jerimbo Mana Canada. Oh ya Mireille Gen. Na pesi sous merci pas ya Ipei Diego Kao de London. Il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude de Mabanzo. Émile Bamba de Zurich. Nazomo na yope. Nazana Wayambo. Tozo beta lelo masolo. Ya poto. Na Wayambo. Émission Moubat Basilia en moi mingi. Wayambo, bonjour. Oui, bonjour, Papi Gen. Tolo Bela Vie, quand on a bo mesano Tolo Bela Vie, Bokechu Wayambo wapi, Atelemi wapi, Akoma wapi. Voilà. Pe Bokechu Wayambo kende wapi. Voilà. Déjà na début nazalaka moninga na yote. Na kotikalaka jamais. Kozala camarade nopo serke ya yonga na okota te, serke na ngai okota te. Voilà. No inité kutu ozala moninga na ngai. Yo moko yebeli. Non, Papi Gen za très nécessaire na ningango mingi. Olanda ngo na nango mingi puis na ninga mingi kuluba vi na ngai. Voilà. Po ezala te ko na ko fabriquer vi moko boye ou be mototu po lelo to comment komona bato bakoma ko fabriquer ba vie babosana ba histoire côté bauta côté maman côté papa bato babosana. Moi je préfère nanga mingi force nanga ngwana pour na reconnaître spiritualité nanga na reconnaître identité nanga na reconnaître côté na botama ndenge na utaka ndenge pe na komaka. Donc na sepeli to po to sala ki liboso mais ezoyi moi contre-temps na son yango to bandeli lisusu mituna yo biyano yangai. Voilà. Bokechu Wayambo déjà avant to banda obotama wapi précisément.
Oui, Papi Gen, merci beaucoup. Le coup maison n'est pas Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour aider mon talingi, tout ça, l'émission, le lot, souffle, n'a pas su que tu panaï. Tout beau, ça n'a rien parce que ma force, il vient pas de moi. Ma force, il vient de l'intérieur. Ma force, c'est Jésus, pas Jésus-Christ, tu n'es pas voulu ce qui m'a en 1921. Bon, que tu vois, Abotama, Nambandaka. Nabotami, Nambandaka, na quartier Erzaï, Babelango Sabena. Avenue Nangai, Lac Tumba, numéro 6. Bokechuwa yambo, nabotami wana de 12 mai, 65 nabotami wana, nandako ya poto, nandako ya ndele, papa Nangai azalaki premier, pe pêcheur, mnen, pe commerçant, abandai ko débrouiller, na nyonso, ya vinae, mama Nangai abandai ko teka pilipili, pe ko lamba bakwanga, pe koteka bakaso batumbaka bamaboki wana kombo ya papa na ngai André Longombolo Issa Lisuki kombo ya mama na ngai Vero Bisombo Véronique na botami na bana Mwambi 8 ngaza 4e mais olanda nga 5e babomaki Jean-Louis akufaki na bandaka si 8 totikali 7 miba basi bazala mibale Yamado, et puis les Kinangai, Marie-Véronique, grand frère Nanga Thomas Samba, grand frère Nanga Soazana Paris, Eli Mohamed, petit Nangai Moussou Soazana Belgique à Léon, et puis Papi Koy, il n'a pas na mère na kin, na Boutami, na famille à Bana 8, mais to perdre. Ouais, on bosiko yo, bete la bisono no mo lisono mo moké. On se retrouva quand na Kinshasa ndenge nini? Bon, papi Gen, omoni destin, Nzambe Mutayebi, ngana zalaki guerrier. So tuni histoire nangai na lubango toujours na Kimongo, on dit na kia Fonseca, ilingurubani. Moto amona ngai akoseka ngai te. Arubaki waya mboza courage. On dit Fonseca. On dit naki. Moto amonaka Papi Gen, nego zo kola, nego bota miti okomi, tina Papi Gen na lelo ba akobenga mono aga courage miso makasi. C'est ça bokechu wayambo. Bon ngana sai ba vie ebele na ningaki classe. Na pe na baninga na nga classe, natangaki na protestant. Natangaki na Institut Salongo, natangaki na Stea, côté à parquet à grande essence ya Mbandaka, na ngai classe mingi natanga pe école privée ya Bondoko, na kangai kutu na 6e humanité na kangai grande sœur na ngai, tozwaki ne pe certificat ensemble. Bon, la 6e primaire. La 6e primaire pour tout qui ne première CO. Donc vis-à-vis à souffrance et à papa, maman, banini, ba moyen pesa la kate. Mais nga la salaka effort na vie na ngai. Kokota bazamba, kubuka ba mpose, kubuka ba makokolo wana Mbandaka. Na Mbandaka, na keno luka ngona sim aéroport Mbandaka na zamba pena na lokali biso benga ngo lokali. Na buki na ekoteka na aéroport Mbandaka net na aéroport Njili. Ngai bokechu ambo na teka pe basafu na tiebo na manyoko ngai bokechu ambo na kena bilanga na nimer na bilanga na buki bakoko na tena mutu na kioteka donc ngana bokechu ambo na papa Longombolo to teka ba mystiquaire to banosa ba mystiquaire bilamba farine to sala ngo to kena wenja basoko to koteka ngana papa to bano kene mingi tokepe na zamba na monter hors bord na biso tobuki bakoni toyekoteka na basokodo na luka vi na ngai pa ba vi na ngai kio vi na biso moko azalaki pe na car na yo wana tozokende ti na babokato la tozana agonoteka na banokende pe bazando moko ya chaque dimanche ya bamanya na bapo bana mbana ba une histoire ya na loba et puis mobala tante na ngai bonganya na pesi Juma bonganya mbote papi baloso bonganya mbote tata mosi na biso pa balaka motalar bero na sumba ibakaro ba Bedford aki pe na lar mototo ebaki ko Mbandaka wana ayebana ki na quartier net boye aki na lar po mutasumba car ya sika ya sika na ba chasser ça fait na lar balar werwan
to côté tante na biso azalaki na lar po ye moto abandaki kosunganga mpe na baklasi banini donc omoni vis-à-vis kaka ntango mboka ezokufa au jour nalalaka jour moko epa grand frère Manu masa ya vie na ngai nakimaki toswaraki na vie po vie na biso alaki méchant wana père na bino père na ngai azalaka méchant alingaka te nakendeke mpa bato alingaka te ke sono titiki palin so nabeti kutu babale wana alingaki yango te balingaki toujours nazalaka pembeni na ye oyebi ke Papi Gen olali pa master ya grand frère Manu na avenue boulevard pembeni église ya catholique côté ya Cédek nazoloba mpo bana mbandaka to ba comprendre parce que baolanda biso bana mbandaka voilà on a histoire vraie ya Bokechwa yambo voilà donc na bombi eloko moko te pe na bombi eloko moko te na ko fabriquer eloko moko te voilà Papi Gen na lala na butu na okali boso voix ya mère ya mama abinga bia Bokechwa yaya na yo mwasi na yo ti kobota po ebaki ke nalali wana na kimivi nabia mama nalali na nga pongi na butu lisusu naoki voix moko elobeli ngai Bokechwa quitte cette ville naoka voix wana na katapu bima ville oyo ambandaka bima Papi Gen naoka voix wana nalamuka na tongo nayebi programme mpe ya masuwa te lokwa ika voix wana bayebi na nga na quitte ville ambandaka na bima tongo 5h30 nakenda kote aéroport na kati po aéroport na biso eza mwa zamba na avenue Mobutu na kota na bima kote ya Ikongo asa quartier mosusu neti bandal kwa na bima koto wana nakende makolo ti 6h30 nakoma na libongo ya Poro Natra nakutani na masuwa mudimbu ete ngungu eutaki boyende ero na vie ezalaki bien bamasuwa kokolo bamudimbi baebeya ezotambola na mai nakuti bato plein ero na mbandaka kame mwa bambongo ebanda mpe kotambola mouvement ezalaki naluki lidusu moko nayaki kotambolaka makolongolo oti banda kuna ti na même makolongolo kaka nalataki ka sivete moko boye ya blé na moi t-shirt moko boye rouge na bien mais nayaki nanga makolongolo nakoti na lidusu nonatra nabi nakendeka kini eroni rubelinga po loka ya voix bayebisikaki Bokechwa quitte cette ville na biye mpe na libongo ya onatra nakutani na masu ezokende kini bato bacomprendre nakoti tike te place ya kokomela na kini te nakoti ka ndenge wana na kati ya bato wana naokuta masa na ngai Apollinaire Aponga aki na avenue Bokongo na croisement bato ambanda mpe bayebi ye bayebisinga masa na kufa mpe na Braza masa na okende oteka bataba abi masa okekini nga mpe nakekini na bia masa na sauve yo mpe na okenge na mwa bataba bi te awa oyebi ke bacontrôle eza makasi mais eloko na kosala so masuwa epusani ntango contrôle ekosala na kopesa billet ya masuwa na kopesa yango kote bacontrôleur bazali yo okende kuna avant okende avant bamona osala eti ozotambola na yo ozolanda bango suka bakotuna ntango osala eti ozoderange bango bakotuna wapi billet nao nazwi mpe nake mpe ndenge ka alobaki ozotambola wana billet yo wana masuwa epusana kaka tokomi mosika na présente bango billet na billet na ngango bakonte mpe bamoni vrai billet tout nabina na billet na ngai bokanga te oza nordre bazalaki so 10-20 bango tu mpe bamoni merci bapapa na tourne nazongiseli masa na billet ocomprendre nga atikali na ngai kuna bango tu bayebi ke mona aza na billet natiaki mpena mwa ambiance wana mpo bayeba ngai bien bamona na mbouye bango mpena nati koyemba mwa banzembo moko ka ndenge wana bref naye kokoma kini tokoma 16h masa na bi ava bamobile bakota il faut bima
d'autant que mobile yo po bimi no mbala moko na bima na pe sans problème parce que mobile va contrôler sous batike na kiliti erona mboki zalaki ordre mboko bakuka contrôle batabanani bana biye banani baye na babiloko mafia babangi babiloko mona ngana pourquoi la lata na pelo côté na bima na ndenge nzamba bimisa ngaka makolongolo peka makolongolo na kozalo ko na bimi na ngai so na tuna bato stade d'hiver mais ça la ka pour to ba nota match quand même wa ntango bimi na libanda port na libanda port na tout stade d'hiver mais babité joie venir comme na ngokasavo tout droit au corona gata na 1 euro te enzaite Papi Gen na lekawana 18h pa en bref na komaki na stade d'hiver mais na lali wana na babiro a jeunesse sport tu peux lier pe le côté et le côté pinoga pia piaka bref vinangele kanengwana na sala ki pe mo ba jour de libanda étant que au fond de la rue ça on a les athées et puis na on a ba match ba vita imana ba donc ça même pas l'adresse aux autres adresse c'était na ilanga kaka na bina ko lukavi il fait dans lukavi nazwa Papi Genba na ko découvrir moi vient na mo na restaurant na vient na Willy ba pesi na pesengot na kende ko ibisa ya papa ngana uti ona olala na bureau jeunesse sport na veme na bureau na tamo ba carton na ngai na lala na ngai bozare okute ba tumse ba lala ngaka na ya et puis na moi nango na kuma yona soni sa medicine na laliti nzala pe zala kite et puis lendi na iko bisa ba papa na ke na mon bango na bite ngana utimba da na eme na ngina lala na ngao yo za mo bite ya ngina ngupolele mais babi non bon pas de problème na vani na trouver moi boulot na sala moi restaurant sikola moi banzungu moi makamka de vie salaka bazo ki facilement na restaurant bazo inga facile makamanza mbete le destin oblige Papi Gen na kiodati na okutara master na ba ki matcha vita na imana sera ba makukula ba imedo kongolo ba mubutaka bokina ba sera sikoyo abi me mwana ser na yo mwana tante na mina zalaka na bokasa kotala sakifani na gono tiko kona se na ngapa kufa ya sika na komi kuna amoni ngai sikoyo oyake aosape mikate asalinga pe mwa ti mwa mikate na zwi abi me mama leka mama musu avandaka na bokasa pembeni na ya teka banido banaki na vie ya bien mobali ne pasalaka na on a traité na konguna a présenté nga comme yo ko sala ndenge ba ko magata lettre banini yo e kabu awa brisque santa ba saduma banini ça mo amba de mobali ne pas yé na la lipe na salon na bon na e pas mère alek mobali na bi non ndenge za awa il fait tozongisa yo bandaka lobina na maswa moke zozonga na libongo ya Lomata et pas vient na Jano Lomata toujours na kenda pe agi mo coup de policier non atra atoke ne pa non meni na kine na sagata ba 5 mois 6 mois avant de découvrir un peu na zo kata mais après na kenda pinda Papi Gen on su motozana destin nzamba zana yo nzamba ko protéger Papi Gen to lobe la vie ouais ambaso sabino vie na vérité ya on nazalaka humble et pas dans matériel et lobe la rien na lenga kala motote na banga motote mais na respectaka bato ba respectaka bato donc dans la vie respect est réciproque très important donc Papi Gen na tiro ko mo na bage moko na mukili siko na mona ndema ezo tchola go ngabi so esprit ko la mukangai donc il y a qui no pena qui poison la zonga asombe pena billet te ebisika commandant OK master dae mo zobozonga na zonga bana ba pesinga pe rien commandant bi okolia kaka wa bani no zonga na Fabinga na eko luka na komi bina kini bona eko luka wana après combien de jours au sac na Kinshasa wana dia no mele ki mo mke et pour na kati pour na so to bela makambo donc
nalobi non esprit kolamukanga ona kozonga te mais aza na bilanga nga nalalaka na matela ya matiti na tsapi na yeko namoni mpe kini bakar banini omoka kini te mwa covadis nanga nasi nalebani ozongisanga kuna na nekafela au peuple ndenge Papi Gen na kimi na boy kozonga na bimi na ina bukasa na rai na kilosa moi mili moko ezalaki ya mokusu to komi 18h na kimi na po batu fallait le moment ba 19h mais na bimi déjà ba 17h keke na kimi na ikuvana na bukasa na bi moyena esprit bisobi kozonga kuna te pa mère avec pozo komi olala te mais na nga na place et pas ba wili ba pis na VMS na ke na osala nga mo alar na ozo na sobe pe moi sandal nanga papa leki alekaki awa bonjour papa leki eza na succès makasi donc na vandi wana 18h nazotaka ni bakare ezokita moi ndenge koti namonaka Peugeot 5C4 moko ezozonga nsima yango moko bakara namoni mondele moko akiti nayebi te soki français banini taka nakobi na kini oh mais c'est viens naye abi na aidé na tindi kakar Peugeot 5C4 ya corps diplomate Papi Gen ndenge na tindi kakar wana okasa to 20 papa imatiti tokomi na pompe sasi ya zando oyo epai ya kasebo wana batie sasi namonaka soki chancelier so ambassadeur ya France akota na malette de papa apesanga tala ebele ya français depuis na botama na simba ba devise andenga abi mais ça c'est pour toi débrouille avec ça on der pour la catégorie solo tant ba to aéroport ambandaka to banai kuna ko travailler na ba wipe ba mindela wipe ça ba italien to bano kende kuna to zo ba fromage ba pomme de terre ba ngombe mais ba mindele wana bayaka pas père na mère pour ba bise ba bi pes pour pesa biso mono to même en Italie ok parce qu'on doit travailler bien quoi. Non, travailler d'ailleurs qu'à chansa. Donc ba mindele ya ba italien ba tonga ke aéroport. Loko nazare na bano ke surtout wele biloko bomona le msunga na zongi sima. Ba mindele ba komona bo papa singai panier ya pomme de terre, ba ngombe, ba boulette, ba fromage ya wana ba pesa ngai. Après ba tungo fanda ba changa na car. Ba bisi vie na mère babi pour penser que ce monde est même en Italie, avec le temps qu'on a. Mais na vie baboyaka, habiter, tu peux penser que nous, moi na, ana no moi avant, bref, bon. Après c'est un bongo, bana kena wendali bulu, kota vie madiata, wendali bulu. Na kuna na kutumere moko tena na restaurant, on a 6 milliards, ana milliards oyo. Suna zongi na ngwe pa mera lek na jone na moni yanke. Bakoli yangalaro na zui nzanda ya nido amuke na tie fra français na luki mwazamba na timoni bulu na kondi na tie nzete moko apondu likolo yoko ibate donc so na dae laro ala petike dama ona ibikake laro ala ezawana na komo sala na restaurant mero na tuni mero na yamba tenga pla lo so madesu banini na kompe kusuka mwa bazungu wana na reso atuka nazala mwa bien mais wana na lala ki premier jour wana abutu wapi ngabite na otimba ndakabi oza moibite na mi mama na moibite na ingana sukola banzungu banini na lala kana ngai awa 2 jours après na lala première heure habité na la chambre salon mais na bano futo quelque chose au foot à quelqu'un le moment où na moni l'équipe bana na ngana courage ozo sesanga misalo boya kate bana nga suna tini bango balinga kate ba pilipili baningi okene mbango zo na peso chambre na salon na isoki et pas mais premier na zanduka ona na balabala la ndikuna et pas mère Alek o zo ngisa kingai ngala mona mère Alek mère Alek amona wote donc na kuma na ninga bana baniage moi c'est comme ça vie n'engezalaki l'un de mes pénèbres si peut mère on a teke na la
Ce qu'on a qui a kota na zamba na restaurant na zamba mais na terrasse ya Wenjali Buru. OK. Terrasse mo ça qui monene mais moi bilanga. Na la place on a chaque seconde. La rangenza. Takomera na ba na bi mama na OK nous avons bongo mo mutu mo ko binanga na somba de kaza koka na ba fanta na ba ndoteka. Na bi pas de problème. Na longo mo ala na ko changer. Na sobi de kaza koka na bo pe ko la ke dans la. De kaza na sobi tout ki wana munene na sobi ba glacé ba nini papa pone ba ki pe mo akini mo mke mais Ramoni quand même na osumba mo wa pe moto ya na loko tukabite ce qu'on change quand on na kende ki na ville na ba ki déjà nzela wana zo ki mbongo nyoso otambola ngo na zuka mo ndambo OK na konde ya mo na zo ngo na butu na zo ngo na butu na ke na changer na sobi éponge na sobi mo de réchaud ya oyo na ke lare yake bele wana mboga na valeur après lendemain na ngona ke na somba zikita na somi meto na veni di commerce na somba éponge na ko bina ko lala ko papi ke na ko lala bina na eko kage ko le kaba kinori ba mo kande bazala bana dame ba o rêver o ke na bina eko zo ngana ya place ma qui dit bah na badame ba ni gabi loko la te papi gel gabi loko na te na pesimbo te pas grande dame mama Didi a su bolongo yinda toujours sambela bona biso mama pa ma bolongo yinda histoire à vie yende mutayibi histoire à vie do ndenge zalaka ngwana na teki pe bakokala ngai ba nini mais on kamwita bi ozimbongo na ebise na keno zo mère aleka uta sepeli po batu bakongo ya na restaurant ba mela pe bakoka na kepe pa vie qui sont ba maso na zairelas na su ba gâteau bi ba ki ba gâteau moko kitoko wana na komina bien lobi na bakisi 5 casé ba nini na komaki très bien quoi na komola la bien na futa mère on a pe foulard après na komi kokota siko zando kota ba mama makemba ba nini na oteka ba koka na ngai ba nini na komi galerie mongo na poni mo ba chemise na mo affaire na nga na repasser nga en tout cas vraiment oyi ba basket ezalaka pema na so duru ki otie mo acré otiango na moi kauku motamba bakezo kweya peuple ya ndenge fait bon comprendre nga fait bon comprendre wayambo vérité nde ya vie ya wayambo yango moto moko akokoloba vie na ngai te po boyebi histoire ya vie ya moto te si bozomona moto na nzela bokebaka parce que destin c'est le destin oblige après na okuta la mère avec na ngambo watekaka on appelle ça comme chance la vie winga mère avec avana na lac numéro 123 na ngamba foyer yinde ay ko tanga moninga bien organisé bi ngabi mama lek na lia na bisi pété na la yaki na saki mon colosso après tanga ko zo na poussa ke pa mama na tengana na place ko vanda na ni mona yaya avant de pa na ngai na kipe kuna na ko kuta ba vie na nga quartier ba pauvre Loubert ba Londo ba Vebuza Bongolomba ba Sifo ba Martin ba Tebele ba ndoko kene Braza wono longwe pa place ozalaki place na zalaki ce qu'on a que se retrouver et pas na mère aleki na ngawana après chambre ba nini na ekuta sko bana komina kisasa pona ki kota barubu siko na kena komina kisasa na kuti ba vie na nga babuza ba nini ba gana maluba ba hero na ba vie na ngai ba serone zalaka ba club na bango ba the best yaki ba fête boy ba chaque quartier ba salaka ba fête na bango ba nini ba bina ba disco ba nini hero kudu nazala nga kutu kuna te ngai fe na zwande ba tokomo kende Braza on comprend l'histoire to tekaka ba coca na ba gâteau na Braza na okukutra pe na beau frère na nga enga mesa yo so ba ya donner mettre patron ba bengi bourreau ba yi pa tekaka ba coca à l'époque to beto ba na kandengo ti en bref histoire abo que tu vois abo na yo kene kokobar na biso mogo po ba na tante na biso côté mogo bo
mwana majominité ma famille makako koko nanga mapete la kufaka na bandage kuna ke baloué soda kitambo Costa Rica ba Vikitolo ba Misha ba Do Polino ba Zobeta baloué bango leader ezalaki donc Camilo banga pe na ye noti na ola talanga bien na ngami wa patala balin elle mona beti pe jini ya Levis Esprico na ola talanga bien kasi moi la remoko ta déjà na ki de na lar elle ona sauter bana tout na lobité so ndenge nini sauter na génération elle ona ba vene na lekay bango de na lar pour na na lar ya français na komaki de na di kaze ya masa yo na distraction yo ko nga kutu makama basi talinga ite moi ce que tu repousses na pembe na ngana mwana to yo yibanga ebe boyi ngana obule ba paso na mona na zo moi c'est na kishasa makolongo na mona boli bisaka na mona ka ba surtout ba voleuse ça kwa oyibanga na lali boyi atelinga kiolili na microchrome ayo kontra beto ayibi na ba ikutu makamba ba cité. En tout cas, vraiment, tant na nyonso, ezwangai makamba basi na ebiangote. Bref, ndenge salimaki, ve Costa Rica, na ve Mike. Kure katani. Ta kure katani. Entanga na kobi ko na minjembo ya mabele riche. 6 heures du matin, ngara yoki bako ganga la sango. Nabenga mama ibeka. Nakobimisa misala na bino oya molili polele po tanga na kida Kinshasa ba werera wana obozo fukamela bango na ba Jibira na ba Adolphe ba Blaise Boula ba Didier Masela chaque dimanche bazo epana chez moi à la maison parce que ngana nazali moto moko rassembler ber mo pela bana na kena na pas jibe mutu mo mukene na kena pas jibe mais ba wera tout bazoya chaque dimanche mama Didier alambi biloko atepe boye tozolia Ieli ye mboyo ye boketu ye iafe ye Ieli ye twenda nao twenda boketu na mboyo na utedie. Ah, Dieu tout puissant, les créateurs des cieux et la terre. Nani ya kosalela ngai faux témoignage etake élu de Dieu nabotama na famille ya pasi nzambe nakuta papa na mama neloko te nzambe histoire vraie nabotami depuis 1965 le 12 mai nabotama na ndako ndele na ndaka potopoto na mbandaka na kaka ndako balatisaka ngai etata liputa na mama viro yango nalobi mokili ezali ya nzambe likambo bato bakanaka nzambe asukisaka na lavi na mikitisa na nga nabeta tolo te na mabele ya nzambe boprofite nango te alonso 8 heures du matin ngana yoki bakoganga ise ngana Paris bachololo lilo bachilolo lilo hoyaya iye mama mabele rishi hoya toyaka mobembo na se ya moye hoya zota biso batoma na baki banze mona na yemba muziki te na bandaka OK bayaki babofenya na yebi ba ne baki ba ve mon télé à l'époque mais na ki trop makama muziki te OK pour katari vo na yemba kana yangunde salaka ve Costa Rica na madu na pension bote merci ndenge dese salimaka ba ko zo ba bito na leader na biso donc Camilo mayaka ba retard mais yo eboy manga bi danger mais na inde ko imba banzi ya ba mongo wana mais ko imba na ba microbe na betate bo fenya na betate ba to komi na komi ko kende na ke braza c'est na tiki biloko na ndako 16h 17h
nazui kombi na kiti na chanik toke répétition ya koyemba banini batoyemba banzimbo uka moni tika kopesanga mokongo lokola nazali etula na yo yanda kobo to banzimbo wana to répéter oya yaka kotala mama ayeye mona melima ya mayo ayeye mona zonga na bwetaye banze moi to répéter banze beaucoup kokolo monseke tano bobina bafokuto yanga bobina bakolela ngomo lingwa la barumbu atabo sali nyonso pamba ngana sengi kaka sebo lingo didi ya soutenir kolanga ai ngayo na milelie ai ngayo na misasi eundelo mbembele mama jikota kankanga mama na yeba kitali kamba yeba atate na bandiko mitongela wapi yangai lilita yanga lilita oyalanga ya nzembo papi gene etumanzolelema didi asobama ngana leli na nzembo didi asuta ngana leli na ntina sheri asoba ngana leli na ntina ngana saraboli didi ngana bomazoto pona didi asuta didi mama ya chance didi mama Davina yaya nzambe na bisio ermoto na sabanzebo kaba qu'est-ce que vous oubliez qu'est-ce que vous entendez kolobana mindala c'est français imbécile tête ibodonga mosamba mobali na yo nzolele ibodona beta libala sabo didi asoba didi asutana ngai ne bokilelengi baba succès yoka histoire ber moto sala bande bokaba na landa te mama na kipa te mama na landa te na mibale bazanga mbongo koko orate chansa banze boka dakota hôpital basalengo opération banze boka ayo lele tobeti bango sabo mawa natanga kombo tanga mama natanga yakai na bisio ndeko na ngai yango mwife bato bayebaka histoire sikoyo wayambu yo ndo olinga basi te sikoyo kino okutana na madidi ndenge nini sikoyo histoire yo ono kima banzele kima banzele sikoyo okutana na madidi ndenge histoire ye olinga ke pe ndenge nini te histoire badidi comme on a basero wana bambrie moi basi bavie kaka na quartier moi basi babano mais poko tana ndako nanga na olinga te en tout cas vraiment banoki mabasi nazoka peda na oteki mwasi mais erona de en plaire succès en plaire na kati karambu tosali sundama na ngwe de soda kitambo ça sali tomba mbazio na matanga wana ba memi nde siko na swede ya kitambo OK doit partir à beaucoup bango déjà bavanda baseria abonga mai kamata position oh Malia oh Malia Swede si yo on a tout côté de en plein OK et puis un a bénédiction na matanga ya Viki Longomba OK papa tabulé na papa lombo bayaka na lelisi bango papa lombo apesa ngai billet 125 zai alobi atobi lelisi ngai ngape na banana munda yo comment donc na ba bénédiction pa ba lombo papa lombo na matanga ya Viki Longomba na ba matanga pe ya ba monoko akufaka na lingwala bato baye kotala ngai babuka na likola ba nzete bato bakoya donc bref mais bayamba ki bien quand même na ce yo okende na kedeka pe na suka ngo tango na en plaire ya section na ngai ba en tout cas après shiga ekolanda ngai shiga après
et puis leader on a zongaki donc Kabila zongaki sur la poste nae akomi so na tanga mo ba bouton oui bien répéter tena répéter na me koyemba mo bena ko moi ba retard mais chose aimi spécialisé bo betaka na matanga te to ba no beta bina bo chaque samedi na dekindar na bango na ba no beta na babare na dekindar na la naza et pas mikangamiala en tout cas kitambo ya mbanga kitoko mais mo stango do Kamila zongi et puis moi ba problème ba neko ya ki jalousie mo shigaro shiga ukazalaki mama ya shiga na mama ya do Kamila baba mapasa bokecho na mboyo mais shiga linga mingi shiga en tout cas tango shiga po shiga grand chanteur on a shiga na Suisse na pese mbote do ber moko soki shiga mati to mandembo ngoyeye mabanga mama ya bana o batandoki baloba bango basomba lobiko oyeye mabanga shiga na mesha abuka sheri loboko kwe boke chuchuke na mesha abenga yaya mosenze oh mona mama haeko oh boke chuchuke haeko oh shiga oh don Kabilo oh Costa Rico oh yoto stare oh naleli ba to atuka ba so presque bino nyoso bozaki azaka netika ba mongo te Costa Rica zalaki motetela Victor Tolo Moluba non so des zalaki Misha fondateur Misha azalaki ngombe ya ba papi Kakol pour président na biso zalaki pe José Akufa yaya papi Kakol Petiawir biso to bano benye mokuse comme ne mokuse donc en bref na ekolungana na matanga ya Guter Kelimbenga ve Kelimbenga kufa na Paris moi si na tobolaka ebeli ebimba na ize tanga zongi donc Kamilo bayo na menacé bani na lungana na ba 3 heures na quitter esprit mo bi keno sa yo bor na be na kekuna na kompe ko beta oya ngai na récupérer ce que ba maman 100 kilos ba maman Beloti langa ba maman Nicolette ba maman Ami ba maman Kofi ba maman Emma na ba maman Kusala na récupérer bango en bref na récupérer ki bango ba soutenir nga makasi moto achaka ba maman Jeannette Mutubile yaya Santos Mutubile ba maman Maoze mwana suka ba maman Nuno ba maman Mete Joboke ba maman bazalaki ba maman Wamba ba maman bazalaki ebele ba maman Marie-Louise Chérie Linzaka yinde asobelaka biso harmonica auti nango na parole bi betaka loko en tout cas nakenda ko beta na matanga moko abutu tozalaki kala Mete Joboke na Beloti bangonde moto basoutenaki ngai mpona sala orchestre na ngai mpona na mela bangi te eloko te banini c'est ça Chérie Daka ba mama Beloti langa mama na Anna Maitibi bato basoutena ngai ebele ba famille Samuzu ba ya bébé Samuzu ba Fabien Samuzu batebele basoutena ngai vraiment po nazala bon bref naki nanga na vie na ngai mais nazalaki trop discipliné nazalaki moto moko trop distrait place ya makama makasi komona ngai te place ya bitumba komona ngai te mpo naki na mission moko ya koréussir et puis nazwaki temps ya patience yango naza nango ntina lelo eza c'est pas facile nazwa mpe baku ebele na musique en bref avant nakota na baku ve nanga moko bokalema moto amema ngai epa bamama Didi ameme oya na bi sœur nanga mokasa kuna petit sœur nanga vrai likambo komona ye nakena pe merdi da monanga basota pos kini dikeza erone ezalaki chaîne ya télévision moko radio moko ve maketa kanda asalelako pipe ekozala ndenge nini mpo ebela bato ebela même bamusicien atangaka baviva bazaiko banini à l'époque baokipe makambo ya pibi te me nga ntango nayaki bien na bave mateta kanda babolowa bonzakwa bave kitito lentwa akoma PDG ya chaîne ya Jean-Pierre Mbemba wana donc bave wana basutena ngai mpenza bave Sakombe basutena ngai mpenza
ba journal de vie solo moi ba soutenir en tout cas côté marketing na ramakasi donc na kokutana na mon mère maman dit bois noir bani invité ma père le londoulet samedi au ya le te pour bimate kuno commander pour kuna concert na ngai plein donc tant que yo le ngwe ko kendaki wana mbala mo lupembela ndio susu wa tango longwe no sur dessus lupema ya makasi toko sala sundama toko sala city train talaka bero wana ezalaki en plein succès premier matido blaguité mais na qui toujours humble malgré succès wana mais na la ndambongo te ba vinde ya quartier ba moto ba diriger ba jama kengo ba aussi ba mbongo ba ni bon trop bon mwana et puis tala na zwaki temps na bi moye to kabona kande ko moye na komba ndenge na lingaka bato ba profitaka na excel wana donc na okutana mama Didi ndenge ka tuninga na bi yo ozala melenge na nga papa ele kapeta mingi te na betaka chaque dimanche siko zano pardon obi to lekimba trop mais est-ce que pendant tout ce temps ba parents siko na mbandaka banda ko luka ote siko bato ba ko demander ngeni nde na yo zo contact na grand frère azana Paris Eli Mohamed nde na yo sala na tindi tike ya ye OK obengisi na bengisi na kini na gipe na deux chambres salon palais président so koti boichi na vanda talakaka na palais on a pe ba vejana na baya on comprend vejuna lo sako ve succès de ki makasi vejuna na jana na ya siko succès ne koma kati na mbanda ka siko yo mokili ko mbanda ka bona zaki mais bango siko ba kamwa bango mono za makambo ya musique makambo te c'est bokecho ya biso kaka ba nini babi ba bisa ona ma mère pe na bilanga ba vie Thomas ba fe sayo petit na bino akangi kine petit wapi kaka moko meye wala nde leader te yo na ye ko sala wa ya mbote na muninga la te na otikala te grand frère ya kutinga na vanda parler pe pour na bive yo zo chambre zo ngoyo na osalero boutique ya munene awo nga lukwa na makamba okende ka braza na epi na komeka braza répétition ya ngai moko après vie na ngai moko popoli na masa ba Zizi Pires ba Michel Kabeya ba Nosi Mwamba ba Willy Beya ba Tibele ba GG Fulamambo ba VPL Mongo pour na kangaki binaki na komaki chaque dimanche on dehors vendredi samedi dimanche na vendredi samedi na tikango pour na Kinmumba dimanche ko na récupérer bata mon frère na récupérer bata ma campagne na comme beta chaque dimanche na intercontinental ezo na dégâts wana ba Kongolo Mobutu ba Serge Bokana Djino ba tutu ba na tout ya époque wana eta succès c'est flammé beti na poto siko na vani ba na oyemba ka bana mona ka vivi mo ka benga VPL mon petit ndenge ni yo petit ndenge no ko ndisa mokili bonga bia ya pelenga ina zobunda kaka ote ya lobi na tongo na palais na makampani zo mo desa yambo na bosani après des temps nembe atanzimba VPL tila kilo solo nzango yao tila kidi kondo ya fafa basi batando batomba bachichi moloko joso ima ngana yo epele pele mongo ya na mataki na pepo pona yo pele na koma kimikili pona yo oya ya pele ima pele mongo ngana yo bisalela ya pamba na mati na pepo na tomboli loboko se debokende ke malamwe pele mongo ya mobala mertida soko koyoka ya papa na petit pele soko koyoka ya
nakomaki Bruxelles mpo na yo epele nalalaki na Sheraton mpo na yo oya ya pele ima yo moko ta baniveau ndenge wana vie pele abengi nga lobi nango kala ke na ntongo tia bato 10 personnes ok poto okende poto ndeko na ngai poto wana deya na bandaka koboma devise na baki après wanga fe nakoma mikili yoka badese le destin oblige moketu wa yango bapigeli nakenda nasomba billet dans le temps na bando coopérer pe à l'époque na mwana maréchal mama yango basoutenanga mingi na sere nanga mefe boto babom boto do nakozwa visa nakomate avion oui, non, musicien. Mais musicien, en 89, on a dit déjà 20 et quelques, 20 ans. T'as la police, mino ko bino bo tiaka na 20 ans na bino bo salakini. 18 ans, 19 ans, na zalaki déjà à terre, leader. On a dit na ebina nga ba werera te, ba jibira te, na ebina nga na kata kini, mais na ebina nga ba wengete. Bangonde ba ebinga na beti na ba zinomboka bino mamwana te naki yanke mais yanke esprit te ne yo yaki na yo na détermination na zona makamona ku detailing musique okota mo wona ska konte na ebaki ba vie Josar ba pile Afriza niveau na ngezalaki et yaki ba wingete on a logique des choses milliers na ngezalaki par na okezaz na yaki na soutien papa Luambo papa Taboulé na yaki ba grand frère ba Binyumbale bave Jossar bave Bozi vejanana bavejanana kutaya babi petit succès leki lukela ngata ndamba kisora nazo pesa ngata ndamba bote petit ngapo succès ndenge nini wana wana papa maître Juna ya maître Gims na beta ba plein na beta ba zouk machine na ba veme webi erona na bampile bakoba na beti na bakasave na beti na ba Yvonne Chaka na beti na ba Jimmy Griff na buka salo ya intercontinental na zindisa bato na maya ya piscine ya mbuka na ya na poto na beta premier concert na Roger na sewana na Roger salle moko ezana ya 3000 na beta billet 1500 francs belges à l'époque na sala un mois na Sheraton bana skoto bokomi na mikili sikoyo ndeko nanga tokoma en hiver ba t-shirt kabo na ba musicien soit musicien oponaki to boka ba mona pasi na ngai mona ko bozai combien na toi ki belé mais na loka billet ki ka 10 na ponaki ka ba pro ba noke sombo ba monzo ba yubaba ba chéri nono ba wabexi Evariste, Chorakasa, Bajama Kengo, Bave Seigneur, Bayuba Banin. Donc on a bimi na zavete mon. Na mona ba Mercedes ba taxi. Bayo yambayo. Donc on a parce que via pele mon a préparé. Bon que tu premier. Na kata mikili. Na kata mikili soko. Ba na usuko na sende mo na bi. Balobi nanga mona ya mama mokolo nakomaki na Bruxelles na moni mindele moko mona ya mama na Mercedes 500 mona ya mama na kanisaki eza personnel mona ya mama zoke zalaki taxi nanga pe obikate ba mindele ne ba Congolais parce que ba préparer Mercedes à Dante na telemi mondela fungolinga porte pouvoir fungolinga porte 600 nigio direction ba mise ba ki na braba na lala ki na Sheraton na leader boketu premier basi tout européen ko nana basi bazo kango ka torche yo mo bi ka musique tambola na ba vour de bodoskudo yo na sai tourner na ngai bien na beti Madeleine na beti Clarice na beti Bataclan na beti ba LC na kena ba Suisse na tsala ki 6 mois na Europe na uzunga na 1990 tangu Mobutu alobi makaba démocratie na bifena zonga na mérito na poto teko sala
malo aluki makambo bitula bakoma kolo ayino pepe ila ayino ba mama Bruxelles na teki nini na so yo nazalaka moninga na yo kotikala jamais cercle nanga yo kokota ozo inanga ka pamba na ola kisoka vie tolobela vie toujours en bref mais kozonga na yo kozwa premier coup na zogi biloko ebele na na plus de 650 kilos na pesa que biloko nga nalataki bagriffe wana liboso na bango naolata ba Jean-Paul Gaultier naosoma na Louise nakutaki ba Eric Kenzo baombalu mbumba sombela ngai golf GT apesa ngai na 89 bamasala nga ba Starleta babitungibi tovana na braba bamautu bomboka ba Sharufa ba tuka ba mama bayambaki ngai na Paris ba mama Malu Premier ba Christiana Kwasa ba Pepe Akunzi ba Gigi Loboko Sika Loboko ba Bruno Matadi ba Nelly Bomei ba Nene Samuzu ba Tibila tuka bayambaka ngai très bien na kat ba Maruisi ba ide kombele keleng en bref nego zonga ba mise 4 batikali na poto Evariste Chéri Nono Wabexi na ngabifirazo na zongi na rati ba yebisa yo vérité que n'obso te ba batikali ba zikali kaka na bisino ko ba tokende tokoya kaka tokoya tobo ma plan na bisote ata to zuite mais to zui déjà poto so on a un esprit ya kotika la mkieza na ole la ko différence ngakini au moins neti musale zo kufa il fait na zonga tala zonga na kubala mer na zongi pe ba yibinga biloko na zavetem na ba via Belgique ba yibinga biloko tout basala oku basala nga kuko na zonga pe non na zalaki na bi pas de problème na tobandela tango na kena ba la mer Didi Otolinga na mère Didi ça ba 8 mois so ba combien après na zona bino il fait na zona papa mère Didi ko zoazemi a chancé la vie na bali pe mère Didi na pourquoi la maréchal Mobutu Katifit en plein succès na fait Taliban c'est na zongi na beti inter ba nini après na uzonga ba Timbalanga ba Serge Sopic ba Zeze Pirance ba Joseph Fulamambo ba bino na kuti sur da kitambo pe succès mais souci na ngeza la qui fait na beta na sur da kitambo il fait na boba ngo baby kali na kedai na Sundama osili na zonga obika ndenge ya merci Sundama evanda ki wana ba basali isankele kozonga na zongi souci na ngai na kuti pe wenge mati parce que na poto ne ba ka Adolphe Pozala mon à Bruxelles abi na biso ba tepe na biso ezala ki somo na sombi baga na mama ye mona na pembe na mo babage na ngala zera na na biso papigel to ko beta na beti wana na bini sunda bango ba ikaka sunda mabani bamona kaka malo aluki makambo bitula bakoma koroba ilope ba wenge ya koprograme ba jibe ba wera ba biwa amona poto alekibino ponga kuma poto libuso ba wenge wana bango ba go ya poto na banonate ba poto na bango après ba soda kitambo na nonande na Londres ya José Baoto na zongi lisusu ba renouveler mikandate na zo isuku bakangi biso tozongi lisusu ya nonande waginde ya nonante waginde te nonande to aki Londres wana kisiko bena na madidi to tinga ya landa kinga OK wana voyage nesko landa kinga vous savez combien de temps na poto na Londres to saki na ina nonande to zo ina to saki 3 ans OK to zo ki paiement pour biso to ina permis de travail système à Londres ba renouveler ka après simba ki na ngote na zongi ta na zongi moi to galérer na remonter na ekosala tout le monde est position de tir c'est là il a la petite dans la dendo ya te atumbaka dendo na ba répétition na osala pas bégotier na rompo ya Willeri wana nde ba wenge ba orchestre tout ezongi bitango na zonga ki wana na ekobimisa etutana et tout tala wabana bosamaka yo boza témoin
on a bêti vraie histoire ya vie na si toleki mususu mais mon mususu okota na ba biloko mususu tikali na eko bimisa ye tout na yango succès ya ndenge wana o bakanga kaka kofina josta en plein succès ya ndenge wana nde na yo ya poto na nona nde après ba refoulé biso lisusu ba refoulé ngana zo ba refoulé koponi baboye ko renouveler permis de travail bakanga bino bakangi to côté prison nga babimisi ngai na bisi pe merde na bi bana bato bazongi surtout tikala to sali ba courage te na l'obligé fait na zonga na tiki pe mwana moko chance la vie avec na bino na mona ngai ni tir na force so que look baby donc na go force te na zongi na ngai de na zonga ki wana na sali dans ses positions de tir que c'est toujours na remonté na sala ki 7 ans ok na eko kende général Kikunda ayeko zonga na kende Kisangani ko sala ouverture ya hôtel Nepal te mo betité à l'air na mariage bo pan mo butu so maréchal Azubiso et à anniversaire à maman Bobila dawa to kenda pe yo za le jour à mariage no ba yo zo ba yo zo ngba okati mariage star ba siatula ba nini bangadia da bazala na invita ba masanga ndenge wana ba kuzonga ba chepi na bo tokar ya DSP na koti na kati pa Goma na DC10 tanga zonga ba pse wa mbo fo zonga me Mandela zoya na zonga na Nelson Mandela vie moko kingwa dondo premier ministre ba mise ba zonga na 737 ambo to soma ba ngombe ba madesu mo alaro na zo kikuna na talaka na zonga ki pia biaka na yo bokisa pale ba kiti na sobi congélateur to somba pe kombi na bino effecto za la pena moyen de ko fait ça que na tête à tête mo butu oh quand neto sur no butu Natabina Mobutu bona yembo ambakandelo sakombo mbalila kondo te mambota nakomba Mobutu liberté na mboka hoya nakomba Mobutu liberté na mboka hoya mona mama ye moleki bango hoya tata Mobutu yamba na embeli na bineli il peuple la tradi moko boy ba sperto soda na bineli bo on a vani na président Bianmana na buyoya ba ya Burundi bazotala ngai bande kunanga histoire nanga yango wana nde tango na iko sala tournée na usala tournée ya wana après 7 ans siko mo galérer pe na nona sengona nde na zoki disiko na ke Kisangani na ke Goma na bite na bimana okota este masa nanga ya Chabere ginani ayiko pia ngaba biya Goma na ye na Goma kuna na kutana kipero wana na ba Kongolo Mobutu autaki Bukavu ayiko pesa ngai mama Jamila Mwanza ya Izabiko ser na biso mobobo ayiko sala nga tourner ya cigarette sportman na ke Bukavu na ke Novira na ina Ishasha na kenda na vana na vana na Beni Butembo na ke kobeta na Kampala na Sheraton ya Kampala babimisi biso pour na élection mo Seveni tozongi wana na bani kobeta na frontière Uganda po batu bakendaka na Lac Albert basa dimanche boy batu bakonosomba bambisi na beta mo $20 na récupérer na concert $20 mais c'est bon quand même na récupérer grvé na ngato kufa ve bokochi autokufa babenganga na lekine via kufaki do bavekeli bamba ba général Mayala autokufa do bato baidanga iti na vanda na guerre muto aidanga wa souvanga pena na kota na avion colonel John na pension bote oya kozo atonovi na évacuer ba musicien na Goma général Wala Panzo akufa na bekazwa abisika biyo za leader akendaka na suka tika ba musicien ona Bukavu tombe banini abi oza leader au matavion moko zoya ya maréchal Mobutu ezozo bilamba na résidence yo okene na avion wana venanga John ba berona ba major ngangala kufa ba colonel adeboyombo venanga to koma général en tout cas ba idanga ipona matala avion na matala dernier avion na tambula na mboka nga na mona Valère mboka yango moni kombo nga na bundaka ya ba komba ya Valère
toi na mboka toko négliger mboka na te na kenda kuna na ebi makamba ba swahili te ba luba te ba ngala te rona biso tout ba zairwa en tout cas na vanda ki na est ya mboka biso même 8 mois ina ne en tout cas vraiment na kenda na mboka na biso c'est ça na ko zonga mboka et puis na beti 7 ans la souffrance les sous na beta ipenda na souffrance et puis à l'époque on a tant souffrir na kata souffrir masaranga ambassadeur ya Suisse aya na palais to vali alinga mingi ne bonga habite wayambo donc tu promènes na peso visa une année OK les Suisse otambola na OK na kata ba mindele ona chancelier ambassade de France pe aya kama na habite ke ona chancelier mais ba ne ba bato école française banini bayaka ba répétition en tout cas ba soutenir massa na ambassadeur à Suisse na massa na chancelier ambassade de France ba bana bina ko soutenir ngai na ba répétition donc nous na ngai comme presque mingi ba mindele ba mindele wana ba udenga et puis na okutana Fredo Mopati bina Vegas do bato akutala na nzele za papi tomba mbala na motana kabumbai na Percy Tumba. OK. Nzela ozo na zo ba frene wa bo premier toi na copie moko tozu copie moko ya 30 personnes. Yo tia 15 personnes biso 15 otambola mikinga 30 personnes makama mikile zali. Ora na bon sala na ngaki na ya poto espoir esila. Na kepe bonjour na bibisi pe ba passeport ba nini ngabi mbalo yo tozo kende mikile. Nabina kino kote ça ba passeport billet zala kité mais tant on a commis na ba papier à festival nata na guichet massa nanga na ya consulat ou après ça ba visa de France mais c'est bon que tu promets ozo que ne Paris na bien nazo que ne Paris mais oui pas de problème ya peut ça va passeport dans monde que festival na pe zala na mien atela visa à France ya une année na kenda pepa vie nanga ya Joe Kilo Bravo Jano Lomata na bisa mwala apesa na billet ya ewabora ya une année ba pepe ya Mikelba to ya poto to ya donc poto na ya moto futela nga tike za nzambe mais na kipe na colère na kenda pe ba braza na sala ba nzembo ka ba kila faute ba wiri rapport na kipe na mpile petit ya général Dabira papa Chombe tika général Dabira pardon wana vie nanga vema abata navana ina ndako ne 6 mois kolia banini na ba musicien kuna kela na ba Uganda ba bibi wayambo pardon to boka na bisongunda na Uganda bona kiri jala to tika bisoninga bazi statika la kati na Uganda abina kini na okokate voilà wayambo sikoyo toki mo histoire na yo nde to yoki wana je crois que to leki un peu moins likolo mais c'est pas grave comme soupe na to vendre bien sikoyo na histoire na yo wana oyo beti oyo nyoso beti yo est-ce que waki okoma combattant ndenge nini elo nisko esayi ke no yo koma sikoyo combattant mo bondela mboka non na vite fait pekaka oui non na yo koma combattant combattant na ngai bandia wate ibani longwa kin ta una ina braza na yo kombaiko na yo comprendre que moi kunji moka braza bisi ngake les Zaire les partis na 2001 aki na braza abetali Zaire ke ai me moto azu pouvoir na Rwandete après na eko kanisa sikona bandeka ko ima banjembo ya résistance na niveau mboka mais na lobaki take na za étouffé mwana sala makamno sezate fona bima so na bimi nzamba bimi singande na hotel mais na mboka bien mais choix Belgique poni d'abord choix Belgique non na kitaka na Paris na Paris problème à Paris tambola mena lala wapi ko kufa pa osukola kaboy oliaka boy osukola la hotel bis ba pala poa mama vin limba na vezizi mo parti bina motre apesa biso comprete Nathalie ka vie à Paris na ko kufa pa na ba musicien oui musicien a débrouillé vous na tina suka pina na yo te na bi oh otikalawa etali beaucoup fa bo ça va kayo ngala ke Belgique ko pema awa na okokate na boga pe ngunda na France siko ilumina solide ba répondre aussi après 5 ans
Pardon. Mbangu. Na bisi mère, na mi mère. Toke na Bruxelles. Kuna na kozwa doki rapide. Kuna pena na kozwa na Bruxelles surtout komi. Na utambusa makambo na kozwa doki na ngai. J'étais artiste musicien et puis ban histoire na nga ba yebinga ke na zo pe ba visa na ya bani. Ndi na ya na Bruxelles. Un maman. Na demander exil un maman combattant. Tebe kasi yango na na ki combattant ya na mboka. Na hotelemela Kanambi. Voilà. Na yembi banzemba bakila faute ba nini. Maintenant on a commis na na sala kaka 1 mois et 5 jours na Petit Château. Bapesi nga carte orange na carte orange na bimisaki pale. Awa na Belgique na lala. Tambola me na lala. Tambola me place on là les alliés. Mais na Paris go. Tambola là yo. La naba on y a kula okolia na est tambola na l'ouest. Okozira moto akoba moto mabulo ya métro à France. Et go boma yo. C'est quoi Wayambo okomo loba na dira na Piccadilly. Na bien Wayambo. Parcours na yo yo bimina ndako oyo ya toloba ndako ya manzanza bimina ndako bien te osali succès parce que ebele o basala makambo so tali ba village na bango skadi place o ya ruta ba bongisa te sikoyo makambo nyonso tu boketwa ya mbosali ebele oyo ba bima batika ba parler na bango normalement ebele batonga te ebele babongisa te parce que yo soto bi CV na yo puis na histoire na yo beti eza histoire mo très costaud eza histoire mo ezo laxa vraiment que il faut mutas en espoir et puis mutu faza na détermination puis courage mais sikoyo na mboka na yo mbandaka place oyo uta otongela ba parents ta eloko te otonga ba parents te non na sale belé au moniteur na ye on a bomwana na zwaki tante na zalaki mal entouré na batalo yenge batumsu balingaki teke ba dépense mo inutile ba dépense bon ngapena na bandeko la na mbongo te mais tant na epoto ya nzambe nzamba futenga tike na tongeli papa palais na je crois na tindeli yango si na tindelo villa en chambre non l'accès tu sais moi c'est fit encore tu le dans aux orbites papa boti boketi yo dile yaka nazwana simba ko bouger nini tu na bouger te na tanga bote papa pesa mbote na sepeli komona Tommy donc ça yo oyo liboso zayosi en tout cas twana papa aboti Wayambo biso bien ke Wayambo Wayambo vient na boketi Wayambo papa yeyo au grand frère donc tout ça précisément na El Congo Lac-Tumba numéro 6 El Congo Lac-Tumba numéro 6 chez Wayambo boketi premier donc tout ça na mbandaka donc na Équateur donc c'est ça. Donc papa aboti vient d'abso Wayambo. Oh alors bah sort le bill le mon copote meyoki donc papa aboti donc pouvoir et outa. Yoki e pe nanga. Donc tout ça non premier on papa bien. Papa le ba un mot pour na moi né Wayambo. Papa moni Wayambo. Bon. Wayambo na moni bandeko na yo. Bauti e pa na yo na sepeli makasi po na moni bana na ngai kati na bandi awa ngai na yaya Thomas alors na sepeli na zai neloko na pesa yete na pesa bango te kasi motema na ngai ezali na kati na bango po bana na ngai bakendaki kala mpe bazongeli ngai awa yo mpe ozonga lisusu yo na bandeko oyo bozonga awa ngai tata nakomi konuna nakomi paka nakomi lokola ba 89 oyo mbula oyo soki esili 89 kobuja mingi en tout cas na caméra na filmer
Si va faire un wayam. Bon, on a gagné un wayam. Le terrible wayam. N'a bougé. Et si il n'a pas montage de Baby Shark. Ah. Voilà, awa toza toujours na mbandaka awa place Bokechi Wayambo vient na biso auta wana kuna ya na ye olobini li grand loba mapembeli po yoka résidence ya Wayambo yango bato bafinga Wayambo bake Wayambo ataka makelele ya pamba na poto musala Wayambo asalaka yango 11 chambres salon ya le bandera sous le binda na combien de chambres? 11 chambres salon. Ce qu'on a bateau bakidika Bokechi badika za zoba za maelete a salaka rien. Ok Bokechi premier vient na biso. En tout cas. En tout cas. Ah, ok. Guilain. Faut bouger. Dans un avis. Donc, par contre, je suis toujours en Bandaka. Ma résidence, il y a vient à Bisso Bokechi Wayambo. Viens Bokechi, na petino Juvency de Paris. Juvency riche de Paris, naza, a on a résidence Nabino. Il y a yo plutôt une tosse à Misalo. Même si, bon, on a la lumière qui est prévité. Donc, au Moussala, vous avez la tour c'est ça. Oh, un gars grand frère Nazo Sala, Nandaku Bisso Tobotami. Ah, oh, les a cuisine. Tu continues dans le salon. Salon et rôle. Ah, viens à Bokechi, félicitations, Moussala, tout le monde. Et rôle. Ouais, mon bien, bête, bon, bon. Là, on est des babis, ils ont 11 chambres. Déjà la monsieur. C'est là qui critique Bokechi, ce ne sont pas des séries. La calcul à ma vie. On va faire déjà. En tout cas. Ah, déjà, batia bakaro. Kala mingi te. Tu kotia pe bakaro na ba plafond. C'est plutôt si résidence Tokyo est dans la ville. Tokyo ça la haut étage. En tout cas, félicitations, félicitations. Ah, vraiment, félicitations. Vieux Bokechi Wayambo. On a pour papa. Papa a boti Bokechi Wayambo. On a bougé. Oh, ils ont bureau naïe. Bureau ya Wayambo. Donc, oh, et vous avez le bureau ya Wayambo. Bureau naïe. Quartier, Chukia Botami. Wayamba Botami awa koli awa quartier ne yango ndako oyo atongeli père ndako oyo Wayamba sali ndako ya 11 chambres salon. Je vais aux Alibanda. Zela, on a aussi. Zela. Aux aussi. Tochi. Oyo tozobuka ngo kala méditer. Tozobuka ekenda. Tozobuka. Awa. Tuko kubenda veranda. Veranda ezanja. Musala kitoko Wayambo asaki. Mokabilo mokotali. Obisa Wayambo bike vie. Aza kubunda na bulo mbongo ya tinda katolia kate. Ah omona yo. Mbongo za ya misala. Oyo za résidence ya tongeli père. Ce qui te silie à toi la ville côté les missions comme ceci il y a monnaie c'est Wayamba za kosom les même na kini mende silence. En tout cas c'est bien silence azo somba les même na kinta c'est belé mais silence monde na les ambambulu mabulu ya momoni tuza obatama kongonga biso na ne kokite mais totiki na maboko nzambe atongi ndako neti ya bawatero na ba niveau ya poto mais natongi yango
natongeli papa mama bandeko place na botamaki ke lobi ata na kozalaka te et puis bientôt nazo clôturer yango na clôturer yango na tia porte d'ici 1 mois 2 mois na clôturer yango babeta ba brique donc et donc on a koka kosala yango wana kobotama na famille oyo sans griffe pasi elekaki na bapapa na c'est-à-dire voix wana eyelaki yo voix même bouleversa tout esalaki lelo nazala ndenge navandi awa ezalaki makambo ya nzambe natongeli papa palin natongeli no papa palin bon ngai mpena biloko ya mokili naviyaka yango te mpo nayebi kili un jour nakozwa kaka atetikali bao batongaki bavila bo balalaki na bavila na métropole bana eloko te mais nasali quand même effort que bato baimili omoni biso bacongolais toyebi kaka kofinga oyebi vie ya moto te mais oza kojuge moto wana yango nasalaki effort natongi palais lakisa bango palais lakisa bango mpe père na age akomi lakisa bango grand frère bino mwa bolanda ndako bolanda ndako nasaleli natongeli papa na ede mpe bon je crois que Bolandi Bomoni quand même Wayambo mais ndako tonga 3 félicitations félicitations parce que belé baza boité belé ba bosana ba mboka na bango mais siko musalo yo sala est-ce que olé la kapé na est-ce que au mutoki obimisa pour belé le banango l'homme de Dieu de Kolanga Isimo a ça que l'homme lobi mais au sali est belé. Mais est-ce que on est là dans Moussala? Est-ce que Mboka paie parce que tu as eu Sokoda Oni? Est-ce que quand même bah rémunérer non vous avez rémunéré non au moni bah mélanger à combattre na vie à moto il faut un combat moko combat ya moko ezali ya libération ya peuple wana na tekala ko toucher ba droit d'hôtel te na tekala même ba misebile ba kufi pauvre droit d'hôtel pendezate bitumananga ngwana côté artiste na omeka lobi soki mboka eza libéré na ko s'occuper na kitire art pour na ko protéger ba droit d'hôtel parce que un artiste a vivre na droit d'hôtel bon lokola tanga ba papa we ba evolu ko ba lombo ba sobaki ba passate ba voiture pour ba no toucher ba droit d'hôtel na ta Zaïre république ezalaka et reconnaître ka ba musicien ngomon ba papa we ba evolu ko ba payaki ba palais ba bozi à l'époque mais pour les lopo au pays ba ibile ba master tout ba wana ibile ba osuba ba na okarambonga matolo ni bisanga ko bana kofira ezala kulutu papa bakende ezala tabule loambo bango tout moto ateka 1 million d'exemplaires à ça on comprend parce que état qui mboka peuple azana musalate état qui to produire rien azate mais les autres mon ami so maître Kim c'est ateki quand même na une seconde ateki 1 million d'exemplaires donc munga na ebi na ngai papi gene et likambo ya tout est vanité de vanité naebi que un jour ça va aller na kozwa kaka voilà et donc makasi na bundeli mboka peuple ba reconnaître musalo nazo sala naebi mabeleza munene na kotonga lobi na bandundu na bazai partout na kozala symbole la vie ezali tokomi na suka a Wayambo message ni ko lancer lelo na jeunesse bato misusu oyo peut-être babungisa parce que son alandi histoire na yo et vous allez qui déterminer déjà avant aux qui idéologie le bien na kebo inga funa zwa po et le bana ta nani ma question sur na tout le temps mabele si vous avez bon to leki kaka po to na choisir pour attendre biso aussi et zala nani auta na mboka o et uma donc c'est à dire on dirait bato ba utaka na ba province o ba ya na Kinshasa bazaki na détermination alors message qu'on lancer lelo na jeunesse au Orlando surtout na Kinshasa on peut peut-être ba perdre d'espoir autant soit en Kinshasa c'est leur mot mais il arrive pas au quoi ça bangoni non papi gani c'est simple c'est simple il faut comme il dans la vie monto ko la complexité voilà donc eloko ko la complexe et belé bato ba net lobilo émission à vie na biso na poto biso ba diaspora na 4 points tout a perdu
bato babosani place tala ebele ya bakino okoka na moto ya Bandundu sobi village ya papa na Bandundu ayebi te onga na mokongo ya baza surtout ni village ya papa na mama ayebi te surtout ni moto na moto ya Kisangani moto donc bato batambola te bato bayebi kote bapara na bango te borigine na bango te yango moninga na eloko na koexplike bato eloko makasi eza mo bolingo eleki nyonso koyinaka moto te soki oyebi moto wana te kotonga moto wana te soki ngai vi na ngai nasali yango naokeli yango soni te kozalaka complexité ata oza na eloko te ya milinga na oyo oza nango ya mindima na oyo oza nango kobanga moto te soki omoni ozotambola na moto vision eza moko te tika ye parce que bato mosusu bazala wana na vie na bacongolais soki baza 100% 99,9 balinga bazwa te 99,9 balinga baadoraka bango ayebi ke kopo eza ya bien papi gen akozwa langue lobi me akoyolakisa yo te moi je crois que kolobela bagene oyo tu baza na yango mpe balinga mboka na biso bacomprendre na bitumba lelo biso tozwi courage eya bagrand sacrifice tina lelo nazwi na leloko te mais premier héritage nazwi nini bana basatisfaire ngai ocomprendre nabotaki nabalaki bana baye na poto premier victoire lelo ntan bato balobi boketu ayebi français te exemple boketu atanga te mais français eza langue na ngai te nakocommunique peuple na langue na ngai eza échec ya diaspora échec ya bacongolais bachinois batonga chine na français bachinois batongi babouddhiste batongi mboka na bango na français barabe batongi Dubaï na Qatar na kiarabe Banglais, batonga Angleterre, États-Unis, anglais, français, bakendeke na NASA, basalaka ba millions de musika. Hymne national en France, c'est la français. La français. La anglais, la barabe, la kiarabe. Mais la biso c'est hymne national la français. Yango spiritualité. Quelle sorte ya peuple spiritualité na biso eza kokufa. Voilà. Ezala ba pasteur, ba loba vérité. Ya mboka ba sauver nation. Pour moment ya mensonge eza ne sika te lokuta eza ne sika ya polité to komi na temps ya vérité o papa Kimbanga lobaki mondela kokoma moto moindo akoma mondele parce que il fait to ba droit na biso ngai nazo bundele biso bato azomona mais na misali na miteki c'est pas ya peuple donc nayebi ke lobi nzamba kofuta ngai so nazalaki gourmand na niveau nazal lelo gourmand nakovanda te mpo na poto ya rien nakovanda te naliaka aspirine naliaka na semulete na ferkilete nga nazonga na mboka nazwi pouvoir mpe navandi bokenda nga nulle part mpo bato babomi mboka bokenda bango nulle part mais solo navandi awa ezali appel ya nzambe ke bato bacroire na bamessage oyo nazoyebisa bango ya vérité bacroire na détermination naza nango mpo na kosauve mboka elingi oyo badiplôme te mpo lumbumba na kasabu bazalaki balicencie te bazalaki na mouru ya mboka bamobutu wana azalaka esprit un esprit nde edirigeaka bato amour nde esalaka nation soki lelo oyo mpondaka France mpo général de Gaulle mpe azalaka licencié te mais asali abundika ndenge nga nazobunda boye yango na bikeloko nakoyebisa bagene ezaka tozala bomoko balonga na makambo ya badistraction pour le moment ya bamiziki ya makambo ya papamba totala avenir ya mboka na biso parce que tobotami na pays eza riche mais biso moko toza pauvre mpo tolingi tozala pauvre so tolingi tozala riche bosoutenir balider oyo baza na vision parce que nakoko kota na politique te mpo ezali histoire ya vie na ngai mais normal nayebisi bato mpo na to réussir ife tomilibere parce que bachaîne ye na kati ya mitema na biso tozotambola nango partout biso moko nde tokokata bachaîne oyo eza na kati ya mitema na biso moi je crois ke oyo ezalaki kaka histoire mpo nayebisa bino ke nauta dalenia mais nakomi lelo ndenge naza awa ezali grâce à Seigneur Dieu tout puissant eza mpe grâce ya courage na ngai okozala na nzambe moza courage te okoatteindre objectif te lelo moto moko akokosakana na ngai te ni bapoliticien na bino apapamba wana histoire oyo ngai nasali moto na moto aza na histoire na bango mais somoni ngai lelo par rapport à Félix Tshilolo bakobenga lelo bakobenga traite Jean-Pierre Mbemba traite Martin Fayulu traite Katumbi traite pourquoi ba traite
po bateki mboka soki babundelaki mboka loka Lumumba loka bamobutu mais lelo toappuye bango tovanda na poto te tokota msokona te oyo ezalaki makambo ete napesi ke exemple ke bamona soki nazawa oyo eza ne vie privée ya Bokechi Wayamba mais baconséquence ya vie oyo nga nakutani nango oyo mpo okutani nango ye mpe na ye kuna bakutani nango etaki pays ezoexiste te biso tuto na kata tour de Babel tokomi na balangage ebele mpo oyebi nayebisa bagene nini nayebisa bagene ife bazwa conscience batanga baklasse bachance la ville lelo aza assistant social awa Davina auti kozwa 6 master akomi grand banquier ya mwasi awa ana kati université asalaka na banke ozwi nani Eli ozwi Cédric Ryan bana tout basisi classe na fier nana badiplôme kudu na bosanaki fale na yango na l'action parce que eza vie privée na ngai nalangi na l'action tala licence à chancer la vie tala gradué ya boye tala ya boye tala ya boye so mutu moko na prouvé ke nayaki poto ya liseki te nayaki mpona s'intégrer ya malamu Europe nazwi bana baresir na baklasse nga mpe na resir na combat na ngai ya mabe etali ngai te donc yango wana napesi mbote na Papi Gene merci. En tout cas, tu comme la souka, ouais, bon, on a tiré le sucre au pesa bambote, comme ça, tout si ça n'a pas. Non, on appelle Simbote pas Seigneur Dieu tout puissant, le créateur d'univers, Tatan Zambé, Batelanga Bitumba, naebi que naza très combattu na ba ndekonanga ba frère nanga bazoyi nanga pamba pour na vérité mais naza combattu mais non abati et loko moko e ko décourager ngai ezate parce que nzela na ngai eza polele cause na ngai eza légiste na miso ya Nzambe na miso ya bakoko na ngai napesi mbote na engambe sayo asoba ya Dieudonné napesi mbote Mama Didi Asuta napesi mbote Eli Mohamed napesi mbote Papi Nkoyi napesi mbote na papa oyo abotaki ngai Tata Nzambe merci ayaki na problème ya miso po akomi na 89 ans ndenge omonaki wana ntango omonaki wana azomona bien te mais notre salle l'effort va opérer miso puis faut opérer des miso mais la logique va opération va opérer liso moko ce que moni après va opérer des miso ndenge na ba nobo ba anglais na ba français na ba canadien ba canadien na ba sankoso la salle l'effort papa moni donc papa comme qui bâtiment mais na momo ya moni de grand victoire a moni le loke na tongile ndako a moni loke na sali musala munene donc eza loko makasi na remercier Nzambe na wana pona baki papa kokoki kokufa bote mama kokoki kokufa te mama abelaki pe problème à cœur akoli mais Nzambe asali grâce eleki bien makamnoso bameli bakisi ezabe bravo na mama bravo na papa ife toyokaka baparent omoni génération lelo tokomisi bamama na bapapa bandoki ok papa na mama maman avandisi mwana na ye na libumu akoboma mwana na ye te talaka exemple lelo na sepeli na chance la vie na Davina mpo naedikaki bango bien papa na mama baedikaki nga bien nga mpe napesi bolingo wana na bana mpe lelo baresi basai vie na bango moko na kozonga na bana na ozonga bango na mboka ba diplôme na ife bazala bakonzi ife bazwa baposte ok pa baje na baposte ya minene ta ba Davina na ba banque ya chance la vie déjà zo futa na awa na Belgique soka koma na kiteza boseni bo tena makala donc voilà pesi mbote na bato tout o balingaka ngai mama ibali azai na États-Unis mama la joie na Madrid na pesi mbote na ser na Mamungala na pesi mbote na batutu o balingaka ngai na bitumba awa na lekaki na Tolbe la vie bo s'abonner pe awa ebele bo s'abonner pe na Bokoto TV chaque lundi na 21h30 na lekaka rapport na la Musabino Nzambe na lola a s'occuper na biso na kombo pe ya Seigneur Jésus le roi du monde volos kimbangu botikala malamu. À la prochaine occasion, makambo torobaki te torobakisa mo Papi Gene okoma. Voilà. En tout cas, merci Nabino, merci de nous avoir suivis. Je crois que Masola Poto est très très important. Oya ko partager savoir. Donc je crois que Masolo to beti leona Bokechi Wayamba soko talibi romona que quelque part les amateurs donc na vie faut na détermination hein babiso nyoso yo nga na beta vie na ngai koyoka sonite ya ko kabolana baninga parce que européen ça peut battre musu courage
ngana beta vina ngaba tsukutu ba mutu so bano no ko baloba makamwate moni bokecho amba beti vina yendenga ya kutu Kinshasa na makolo ngulu omoni donc aya makolo ngulu mais lelo so tali bien c'est-à-dire donc c'est-à-dire faut tikala na position na yo zana détermination et puis tchande nzambe mingi nzambe liboso nzambe je crois zala na foi au monde vraiment que makambono nyonso kozala ozali kanisi moko boye ba yibio le kitabu kecho yambo ayaki na Kinshasa lelo bomoni bino moko en tout cas merci na bino bato bolandi biso benga biso to yamba yope au partager expérience na masolo ya poto d'ici là botika la malamu merci beaucoup. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga grand maestro Tabota grand frère ya Zigigi moninga ya Zinabo pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichilo loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka Maria Kitoko mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka Anaïs Meta atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka Mama Chocolat mobali nanga akoka Paul Mungeche mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julienne Koulamambo Switzerland Makambo Finda en direct de Bruxelles Tosali Kokoba Sekokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te kotuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable. Grand merci à tous ceux qui nous ont assistés de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tatama Passa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent. Merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de G. Claudie Maya Sumbu Yoka Papa Kolera Diana Sai Jens na Mama Jedou Fifi Landu Odi Basango ya Divine Landu
na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai nalali te mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo oyo pesanga ekomisanga ndenge uta na lula yo na koma seko reve ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki tiamatowolo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dogwe Diana na ngai mabena sala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai nakosuka wapi lolenge komio memela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Tamba 4 saisons Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Mandalala na losambo lipasa nanga kade mama Nina na Deborah yana sumbu nazobanga nanga déception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga dansi ya Josevo Chika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah